likambo ya mabele za masekite mambu mamiondo mangolo melina matondo mingi na bino bandeko balandi émission bayindo totelema esengo pesa ya koyemba biso sur bandako na bino epai wana bozomi penza ebele ya kolanda émission ya conscience émission ekelamaka na objectif moko ya kolakisa moto moyindo ya wuti wapi ya komi wapi pe ali kokende wapi nde mokolo na mokolo bosalaka effort kokende koluka bandeko bazana makanisi ya malamu na tina kososolisa ba biso bandeko na bango bayindo pamba te na biso nanga moko pe na bénéficiera plus à chaque fois de la émission on a bénéficié na ba on na yeba kipete nde mokolo na mokolo tolanda ka bandeko bazana domaine na etenia science na bonzambe to pe na politique o ba yebi mai o ko songa biso ba yindo na tina to telemisa mutu nde to sala ki effort na mokolo molelo to ke ko landa lisusu moko ya confrère na biso ba tebele pe boyebi mopanzi sango monene na kombo ya ndeko ndombele oazo bunda pe pona lit kaka yeve ya conscience ya moto moyindo nde na bango masolo na biso kozala elongo na bango ndeko ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bandeko yonso bozwi bongo libaku ya kolanda biso na tongo ya lelo ndeko ndombele président de la république oyo azalaki na este epai wana lelo bisika nyonso toleki tomoni mpe badrapeau na biso mpe eza ya kokita kolandelela bandeko na biso oyo epai wana bakendaki na mai esali pasi mingi nayebi te ntango bolandaki information na bino tanke bato bozobundelela mpona eve ya conscience ya l'homme noir bato ntango ozobunda mpona eve ya conscience ya bato lingi olobaki bolingi komona bayindo te banyokwama ntango omoni ebele ya bayindo bongo bakufi boyambelelaki yango ndenge nini ndeko ndombele maloba epai na bino matondo mingi ndeko na ngai tambi matondo mpe lisusu na bandeko balandi tokoloba tango tomoni que chef de l'État excellence monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo ba décréter deuil national et salibiso moi esengo omotema kokabola lisusu pasi na bandeko wana bazindaki mpo nini utamu ntango moyindo azalaka na susi ya ndeko na yete c'est-à-dire ata tokokufa ba million ata tokokufa kama kasi tozalaka penza na susi wana te ya kokanisa bongo bandeko na biso etango tomoni ke bandeko bazindaki na mai lelo bakanisi bango na kotia yango deuil national ba drapeau ekozala mberne soko tokodefendre kota ya bapaya esali biso esengo motema tomoni ete tozelongo na bandeko na biso bakomozindaki na ebale na esika ezala ete soko bato bakufi libanda ta moto moko akufi na loposo pembe na mabele ya mindele nde ezalaka ntina awa ata bato bakokufa ba million ezalaka ondire basoso ata kutu bato oyo bakobokola ko basoso soko basoso na ezeye kokufa ezalaka mpasi me pa ya bayindo tobungisa sanse ya kibomoto yango lelo 7,9 millions de morts nani azeye koloba babare ezeye kotonda zododo ezeye kobakema ntina ya bato wana bakokufaka na este ezeye te bagroupe armé kokota komassacre tango yonso ntango ozolobela bongo foti ezalaka ya nani mpo tozomona yango tomona France na batanto esalamaka soki na bosani te na 2015 na novembre ya makambo ya Charlie Hebdo tomona badirigeant africaine bakenda na France ozomona tona badirigeant baprésident de la république ya bamboka na biso tozokamba biso bakende ozomona bakabola maona bafrançais mais mpona nini te mpa ya baafricain eloko wana esalamaka te mpa na biso c'est comme si biso oza banyama bango baza bato tozomona makambo ezoleka na este ndenge olobi wana même bapays voisin oza pembeni na biso Rwanda, Burundi, Angola elobeli bango mpe eloko te mais tomona makambo ya Charlie Hebdo baprésident bauta Afrique bakenda makambo eusa na Mali awawa Mali bauti kokufa lokola banyama na mwa auti koleka mais France eloko te mais président Ibeka oya Mali na tango ya France azalaka muta liboso kokende kokabola maona ba français tango bino boso bundelelo ba yindo mayo wana nyeso lecture ni bokosa na kata ba makambo wana nyeso ndeko ndombele matondo ndeko na ngai tambi oyebi soko ze mwana mosala mokolo milulu to fete ze pa ya patron okoyebisa na ndako na yo biso kuna na résidence epai ya patron toze na fete mais soko meme soko matanga eze pa patron na bino wana eze matanga na bino mais soko edwi yo mwana mosala esclave moumbu eze ya patron na yo te c'est-à-dire tango edwaka mais Charlie Hebdo bakufa bato boni soko bato mine ya pamba te
Soko batomine ya pamba mais ba imposa mokili tala ba dirigeant africain bazé ko tangisa pinzoli lokwa bango nde bakufisi inconscience yango ne sonyanzira fumukusu ke muzana panda rangola tango yonso bazé ko leka na media ya baindo ba repetaka momoko et sengito bokinsa système éducatif inconscience bato batangi na inconscience bakoli na inconscience bakomi ko reproduire inconscience lelo baindo bazé ko reproduire inconscience à quantité industrielle soko to lobata lolenge wana bino moko bo épinglé yango Charlie Hebdo kokufa ya Charlie Hebdo biso na baindo to perdaki ni lisese opesi na mono leke ngombango ozobeta lisolo ke soki patron aza na matanga to pe fête même na bana misala na epe faut ba déclarer que bango pe baza na fête to matanga ingeta mais pas mona mosala eta la patron te soko nani mona mosala nani patron na biso na ba mindele mais ezeko mona no tango bo pese exemple ya président ya Mali akendaka kuna basimbani loboko po batambola na pasi ya ba français bongo tango etwaki bango na Mali président Macron yaki Mali akoyate kaka wana elakisi Macron patron maître président ya Mali esclave mwana mosala yango tango ezwi France bakonzi maître bakei ko compatir na mawawana ya France tango ezwi Mali eze loko te tofandi awa information ezali koleka moni tokosenga na badirigeant ya lelo balongola nano inconscience wana balite na jeunesse ya lelo balongola milangwa soko tokei na Nigeria plus de 200 et quelques lycéennes Boko Haram enleva bango droit de l'homme eloba eloko te ba ONG soi-disant ba grande puissance ba réclamateur moto akoloba te po Boko Haram aze produit na bango tango ebebaka na inconscience oyo bazali ko reproduire ba dirigeant africain ata bango na bango bakosangenaka te tango ezwi pe Mali tozilaki pe tomona ba dirigeant africain na ino ba apporter un plus na Mali batali yango mosika Mozambique awa naufrage euti ko frapper na bosa na kengo kutu naufrage ya Mozambique plus de 1000 morts sans compter ba disparu nani alobeli yango eleki lokwa molinga likaya ebulungani moto ko compatir na bangwa zete soko ezalaki 4-5 morts Charlie Hebdo je suis Charlie na baindo ok na ba réseaux sociaux tout le monde je suis Charlie et oui lo bamaka cesse batindaka na balisungi badon ba dirigeant africain tango kufeli kuna mais botala nano batomine bakufi président Mali a se déplacer azaki yemoko te ba diriger belé ba se déplacer belé président Macky Sall pe bakendaki bazé belé même président Sassou Nguesso pa kendaki kaka to mona na tango wana kaka to mona ki président Kabila nde o azalaki na tango wana mokonza mboka nde kendaki mais la majorité ba dirigeant africain bakendaka mayoana soko zeve okokenda te makambo wana bato oyo bazali koluka ba reproduire ba enfant docile ya loposo pembe bango nde bakendaka ko compatir na babiloko wana mais soko bamiti oyebi ça fait mal lelo komona te lelo ba dirigeant bazali ko evre na ino awa na Felika dirigeant zui bokonzi dès que zui bokonzi mwasi na bana na mikili ya poto dirigeant nini ya dirigeant na Europe atinda mwasi na bana na Afrique mais Afrique c'est une insécurité te ndeko ndombele zo mona te ngo zo ngomi mabiso na vision que ba déjà muta okenda ko bomba bana na mwasi to pe na mbongo na ye c'est que zo sentir que sécurité zali mais lelo oza muta maele ozo mona oza pe informer ozo mona que ba des autres na kati Afrique et ça pratiquement impossible muta zo makoki na ye mingi bomba na kati Afrique okoki ko condamner ba ndeko wana te po nakoki oloba nini ata pe yo po linga po sala yango so ki na mbongo lokola bango insécurité organisée insécurité voulue imposer c'est-à-dire mindele basala étude ya Afrique na niveau moko okondimate c'est-à-dire mpo ya bango esengi batia insécurité wana entre guillemets mpo ya kobangisa bino bokumba biloko epai na bango gome zena insécurité mais comment na gomota la mindele boni bakokitaka tongo midi pe pourquoi ba vole ya lolenge na lolenge kitaka wana bakitelaka nini soko lo mezena insécurité te mpo ya yo moindo mpo ya bango zena insécurité te yango na lobe c'est organisé bien établi bien préparé yango ze komona dirigeant yonso ya Afrique azena rebelle na ye soko ze enfant docile baladi si rebelle baladi si opposition
soko kako bandi ko riposto bandi ko tia moi Lolendo moi Tembe na bango batelemiseli opposant batelemiseli rébellion akobete on na lombango wana balembisi batuni yo okotia jour Tembe makambo to proposa ki yo eleki ya wana miso ya bato nyonso na nouveau code minier oko bandela te oko bongisa te na ko bongisa te intérêt ya bana mboka opposition ko mata te na sommet rebelle ko beta yo mbalombala te oko céder soko céder te ba ko écarter yo to zongi une expression ya maître na élève po ba mboka ya Afrique ba africain ba benga ba dirigeant na bango ba dictateur mondele nde alobaka. L'été, au vandi awa ndeko ndombele, au soutenir malobana ndengeni, au vandi awa wa, au viva pe n'époque ya président Mobutu, tito koti n'époque à Mosé, toleki n'époque ya Kabila Kabange, ti lelo n'époque ya président Chilombo. Au bien mo, to viva dictature moko makasi na kati ya mboka na biso Congo. Na bango yon so dictateur nani? Boze ba pandi sango, to kotona na kamituna te. Bande ko bazola na biso ba numéros affichés ko bazo réagir déjà. Président Mobutu yebi dictature zaki makasi awa. Tito komenda ba année 90 pas wana pression les gars qui mingi opposition nga sedaki. Ba papa tine kiseki ba bunelelaki contre dictature président Mobutu na kata mboka na biso ndeko ndombele. Ndeko ngai esengi to bandela système éducatif. C'est-à-dire ata bato ba komanyola kalompoto yango ba koma katena ko simba lopoto. Dictature uti na dicta ko dicter. Nzoka lelo esika to lelo mindelende ba dictaka ba dirigeant africain. Eze na dirigeant africain te asalaka dictature te ba pesaka e kambeli mboka. Dicta utaka ndeli banda zilate na 1960 à peine Mobutu kozwa pouvoir au wana ponka savubu adiembika bato ezalaka tango baloba moto ya bandi mabe c'est un dictateur. Ponini balobaka yango te po uti à peine kozwa pouvoir adiembiki si bato puis ba kabola mikanda ba invitation na ba wenze bato ba ya ponka savubu ba ya kotala ndenge ba kodiembika bato ba diembika ki wana bazalaka kutu ba martyr te mais ba sacrifier Mobutu asali yango pour asseoir le pouvoir batikalaka ko condamner yete bango communauté internationale bato ye ba kolobaka mabe ya ba dirigeant mponi à cette époque Mobutu était enfant docile. Tolali tolamuki tango babandi kolemba ye Mobutu akomi na kolemba faut ba préparer jeune plante mosusu Mobutu dictateur. Banani babandaki koloba Mobutu dictateur. Donc ça balona te mutu babanda ko baindo babandaka tende ko nanga itambi baindo bakobandaka te e utaka kuna e yawa na petite charte de l'impérialisme to ngaki to tanga ngona yo okomona kaka esika ba intérêt na bango komi ya danger ndesika bango bako déclarer dirigeant wana un dictateur. Lelo ba uti ko quitter lisusu Laurent Gbagbo. Mais na 2011 tango babandi ko beta e ba bombe. Nanya lobaki ke ya innocent. Te wana po bakomaki kita na Ouattara. Lelo zeko simba lisusu te babimisi ye Laurent Gbagbo mais bafandisi na Belgique. Sika okomona makambo yonso Ouattara zalaki ko boya. Akondima. Po bakoyebisa ye kotia tembetes ko bike élection na yo twakate. On a de preuves. Si kaloko yo twakate et que to kanga Laurent Gbagbo soko meki ozo continuer ko boya ba contrat biso to proposer et comme tour na yo okokimo ko kanga mape pa ina biso. Yango ba dirigeant africain basé ko céder na ba panique wana basé ko tika mboke kambema na ba maître na bango to zé ko demeurer ko za esclave. Barobi, République démocratique du Congo, pays le plus riche du monde, mais babita nango ba plus pauvre. Comment expliquer? Mais ndeko ndombele tango solo ba réaction penda bandeko pensa toujours landa bandeko awa bandeko et monsieur en direct soko lingo réagir na testo to pe appel ba numéro za affiché au tindi to kotanga yango monsieur en direct to yamba appel na bino. Ndeko ndombele tango lobby eloko wana no quelque part to lobani. Afrique eza ba continuer mutu ba ba inconscient to inconscient c'est outil na population et pas wana ba chef ba bimelela wana. So que eza bongo nini to ko sala pour to ko dévier et belé conscience pe zingeli biso de génération na de génération. Matondo penza na motuna wana esimbinga motema soko botuni banani bazeba inconscient ba dirigeant to peuple to lobi Afrika bato yonso bazeba inconscient bato yonso bazeba inconscient banda na basse classe kenda te likolo ba inconscient yango to zeko interpeller même excellence Félix Tshisekedi Tshilombo lelo so vrai balaki ko installer état de droit babandi na 100 jours
babandi na kobamba banzela sayo université te madusu madofolo yeze na ba cerveau ya bato eleki madofolo yeze na banzila mituke kolekaka état de droit kobanda na banzila malamu po mituke leka mais kobanda na cerveau ya bato eleki malamu koleka pona lobi na bino madofolo yeze na mitu ya bato eleki banzila ye babandi na kobamba ako installer te état de droit na ba citoyen to na peuple oyo basé bien na cité basé na droit te na ba cerveau mboka ya zododo moto ya kokotaka na bare banda 8h te lobi na 8h okofandisa droit pa inendengeni toze komona basé ko répéter mais on a sa liberté ya moto nyonso toza na kati ya démocratie moto na moto azana choix ya kosala eloko ya lingi mais ebala na nena mibeko ya mboka ko kopekisa bato kokota bare te ko kopekisa bato biloko mosusu te ndeko ndombele biso to kalkaka makambo ye ko le kaka libanda mais to kalkaka mal soko balobi démocratie liberté d'expression biso to fingi ba dirigeant bato basé ko kanisa soko balobi politicien faut défendre bato bien biso to recruter ba politicien ba yibiko kosa malamu na français donc toze bato to interprétaka makambo mabe démocratie et pour ya biso moto aleki a fingi président de la république comme il veut moto à s'en prendre na yete opposition lobby faire chèque na pouvoir et pas ina biso nzoka et pas ina bango opposition eze ko accompagner pouvoir et ko yate na bambeba soko pouvoir elingi de rapa habité keba po ba yebini soko pouvoir a déraper pas soné ko songa na population yango bango ba utiliser ka mingi opposition te ba utiliser ka mingi ba elle ba lobi elle gauche elle droite loboko ya mwasi eze ennemi monguna ya loboko ya mobali te e ko tambola ka de pair po moto poussa na to moto sa mosala lingi ko sala mais à la grande surprise c'est pas une abisso opposition c'est-à-dire basé ko souhaiter mabolongo na se batima maboko likolo pouvoir réussir te pour opposition doit raison nzoka nde tango pouvoir a réussir te peuple ndanyo kwami yango tolobi inconscience tolo bate komela masangeze démocratie ata moto atangisa au soi-disant démocratie yango et pas na ebe kala ezete neti pa na biso zodo de côté kamakate kuna soko tekeli mineur masanga ya milangwa ba retirer permis d'exploitation et pas ina bango soi-disant bato babanda démocratie et pas ina yo démocratie et limboli moto angoli masanga akota na terrasse asala moto ya bongo état de droit et kosimba te to ko bandelo mbala nasukisa président azala mayele lelo po soko yi asali atali ndelo mokoloto yesika ya uti Mobutu alelaka j'ai été trahi par mes propres collaborateurs président Kabila Kabanga leli naze atana 12 personnes étaient à kosala na bango moto ko ina nzeta mbila na tongo apesi baiba ko na midi mayele yajwa maloba wana Mobutu alelaka ma travaillaka na ba commissaires généraux ba kalaka ba intellectuel président Kabila y aloki ba professeur des universités à travailler na bango malgré ba professeur des universités leli na même pas na 12 personnes or que ça qui diplomatie akoka ki koloba na même pas ta na moto moko ya ko sala na ye mais alobi pour akelater instabilité alobi na même pas alors na 12 personnes yé président Félix Tshisekedi lelo na maema somaleki alobi ni abunda pona inconscience ndeko ndombele tango solo ba président Mobutu alelaki président Kabila leli président Kabila pisi minga asali na bato mayele o ba uti o ba pesa ka mayele na niveau ya université tango solo bakaza na 15 personnes te wono solo banini eza bato mutu basa mabe to ba système obimisa bato wana nde mutu zosala ke mukolo na mukolo ebimisa ka bato mabe na kati ya société bayi lopoto baloba on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée bakotongo keloko ya malamu te na mobanda yetengama omoni fondation système éducatif bato wana nanya te ibango bate ibango nini bolingo ya poto bate ibango nini mai ya mindele mai ya ntina moto akomi président mokonzi lelo aluki maître cuisinier ya intera banda kolambela ye abosani kakoli na pondo alimbondo abosani akoli na monganza abosani akoli na oyo yakolaki nango mentine komi maître cuisinier soko yambi bapaya bati ya shawarma likolo bati ya soko nini bato bazé ko tanga te maye ya ntina baye bato bazé ko tanga maye ya loposo pembe comment comment expliquez-vous moto akomi mokonzi ye moko azé ko loba sans aide extérieure biso to ko sala lokote mais moto abongo azé dinote ya ko sala mokonzi
yo ze mokonzi mwasi na bana na mikili ya poto ingeta expliquer ngo poni batanga malamo baza na basoin approprié mokolo nini awa tokobongisa basoin tozalaki awa na président Kabila mwasi na ye abotaka awa azwaka traitement awa mais bacollaborateur na ye basi na bango na bana bazalaki wapi na mikili ya poto babongisi santé babongisi etelo bakobongisa te mpo ya bango awa eze momentané surtout plus grave 5 ans renouvelable aze kotala bango soko na 5 ans etenure te donc na miti la réserve si ça doit tourner mal nga na ibesika na kokima te inconscience wana faut kita système éducatif bana babongola lolenge ya kotangela yango to mona ki ba intellectuel awa bazo kotanga na français mais bayembi pangaraka petit José ce sont des choses élecatées inaperçues moto ayembi pangaraka petit José nzembo ya français na français likambo nini lobaka pangaraka te pas par là petit José mais le quoi to lobaka kaka on dirait bato bayembi pangaraka mais intellectuel ndeko ndombele ba réaction penze banje belé penza bande kwa wa batesto na bino tokotanga batesto na bino bande ko émission eza en direct tozo solo na batesto na bino tozo yamba ngo tokotanga batesto na bino o expliquer malamu utalisi biso mabe zo utelela wapi kasi lelo tokoki aussi saborité c'est que to leka na ba actualité Miami ngolobi awawa ndeke moko ti étudiant atuni biso awawa ba livre info mukusu voici ma lettre pour na nit pete boko ki kolobela ka yango to promettre bino ndeko na la prochaine émission ndeko ndombela za awawa yoki message to akosala ba interprétation ya ba buko nyoso mokonza bangunza fo mukusu ke mzala pana nango la akoma ba buku penza mo ebele ndeko ndombela za akosala yango to ça na actualité awa to moni image wana circule qui m'a cassé vraiment dans les réseaux sociaux et pas on a tout monde na pape azo pesa batu mbote papa azo fukama azo baiser ba chaussure ya président Soudan d'ici et longo na ba collaborateur no ba accompagner qui na visite et pas wana kendaki tango bino ba eboza na kati ya religion africaine o mokolo na mokolo bolobaka ke mundele il faut atika bayindo mundele akomi na posture faiblesse tango moni bilili wana ba image wana ndeko to senga ba ndeko na régie boba na sele biso pe élément wana boyambela ki ngo ndenge nini mokolo liboso to na moni événement wana na kanisa ki fumukusu na bangunza tant pe to kuta na yo moni ke la bete ndeko nini wana il faut elekelela ka bongo faut interpréter ngo otalisa bino na kati ya religion africaine boyambela ki image wana ndenge nini pape o aza ko réincarner pouvoir ya religion chrétienne to lo bapo catholique azali mama na kati ya religion wana ye mutaboti bango nyoso tango bomoni a comité na esika komikiti selo ko bongo bino na kati ya religion africaine boyembele ki ondenge nini ndoko bande ko bo réagir ba testo to kotanga ba testo na bino émission en direct ndeko ndomela za ko na bino mituna na bino nyonso so ipe bo bengi ako na bino ba o ba ko soli ba ko la nation na nzela ya radio émission bo benga biso ba téléspectateurs ba numéro za affiché ba auditeur bo benga na 082 319 22 25 ndeko ndomele maloba ipa na bino matondo ndeko tambi bolobi tango tomoni papa mokonzi ya christianisme kofukama kotia motuna ye na ba sapato ya baindo biso tokanisi eze makambo toyoki tango molaye pa na songi ya nzila nabilaka ya mfumu kimbanga lobaka mokolo moindo akomiyeba moindo akokoma mondele akokoma moindo mondele lokola modèle à suivre mondele lokola kaka modèle à suivre soko tozali komona biloko wana tokanisi 3491 Rwanzinga nku azalaki na lotoma na mapeka ba galon afukami opo escroc ya mondele ba missionnaire bati ya loboko sika lelo tomoni pape oyo azali mokonzi ya christianisme aya kofukamela esclave ya lobi elakisi tokomi na tango mosusu vraiment tokomi na tango mosusu oyo ekokaki kosalema te na bisika touti tozalaki ba esclave mondele fo balalisa moindo mondele atie makolo likwa baindo bazali kokata maboko baindo batia biso na bazo bato bayaka kotalaka biso me ndenge bazali komona wana tango papa fukami epai ya baindo eloko ye enime ye c'est-à-dire eze force naturelle to surnaturelle tokomi na tango yango papa wana fukami na basapato ya baindo
te ota asala ki yango kaka te mpo na komona ke komikitisa kati na ye ezalaka mingi oyo babengi ke non na kati ya église catholique ye aza représentant toloba lokola ya nzambe na kati ya église wana ezalaki na cadre wana te bino bozoswila kaka na cadre ningi banyokolela biso ekomi ntango na bango ya suka ndeko ndombele mpo baréaction mpe awa ezokota deja ebele ya bandeko omoni mpasi moko ezali lelo bato soko batangi biblia bakanisaka histoire ya bible elandana ndenge bapage ya biblia elandana omoni donc ndenge balingaka makambo bilaka ya babikisi elandana balobaki boye te balobaki te bible wana bapona ezali histoire ezali kodate mikolo na mikolo mais la preuve ane balobi moïse akotaka te na kanane mpo anunaka asalaka soko 40 ans mpo aconvaincre le peuple wana ntango bazali komona boye ntango biso tolobi ezali bilaka bato balobi te ezali sentiment mais bapape ye barecrutaka bango na bacritère basé na marge à suivre. Jean-Paul II soko balukaka ko assassiner ye par rapport à la vérité, il y a l'ingaka de voiler. Alingaka bima en dehors, il y a idéologie oyo bango batia na Vatican. Omoni yango akomaka na ba problème. Oyo ye ako respecter ligne de conduite ya bango. Soko akomi na temps wana o mosusu a démissionné ki tile lo baloba tina démissionnaka ba raison ezaki penza nini ya saka afani na kata gwende o balongolaka moto te ti mokolo yo kokufa mais na kata histoire ya masolo ba papa to mona ezaki soki to bosani te asa papa mibale ba raison penza ezalaka nini sur le plan spirituel ba raison spirituelle ni ezalaka ke pape Benoît XVI akokotika kita ya kibokonzi na ye et pas ya pape François ndeko tambi bato batangi mingi balongola expression moko balobaka mingi pour alakisa sincérité lobi osé trop catholique te catholique égale la sincérité te pape wana kutaki makambo ye asatandaki na yango te na Vatican na période na ye pédophilie ezali kongala lelo ebandaki na tango na ye homosexualité ebandaki na tango na ye alors akomaki na ba problème po bato yo basango ba viola na bomwana ba bebisa basi mibali bakoli bakomi ba maître avocat bakomi ba responsable ba bandi ko sala ba plainte contre makambo ye ba pape basalaka bango amonaki akokoka pression wana te falaki atika po yazaki kopekisa bango alobaki atika na ye baya kosala oya ye akanisaki soko installé alors ba tribunal oyo kokata makambo ya pédophilie et puis pédérastie donc tant que lobi pédophilie basango basé ko jwa bana mikie tant que lobi pédérastie babali na babali basé ko jwana omoni sango ayoka ki sonita bi to ko installer tribunal oyo kokata makambo wana na Vatican ba juger basali ya nzambe mais comment et salami moi trop et comme ko pesa soni makelele yokanite libanda te pression eleki les lois comprendre to komi na tango mosusu baluka kosenga ta bolimbisi indirectement bayaka wate kosenga bolimbisi lelo ebandi komona lelo ebandi komona biloko ezika kate ekomi kozika nanya pelisi moto te bakobeta mana biso saka mandoki te nesongenzi na fumukusu kia muzana panda na ngolo mbala leka na betando aloba yango bakobetema po esengaki batika ndeko moko ayebisanga bi ba voyage na bino ebangisaka ye soki kaka bovoyage boke Congo central soki bozongi kaka boye befe na mokili ya bapaya to précisément na Europe tomonaka yango tomoni bino outi kokende mobembo bokendaki mpona makambo ya fumuki mbango ezalaki bobandi misala nene na vri kozonga na bino mbala moko tomoni kuna cathédrale toyebi te bandeko na régie ya ndeko ndombele akomantele biso nini wana soki bobako balancele biso bililingi ya cathédrale oyo epelaki moto na mokolo ya lendi oyo ebandaki na 18h50 ndeko ndombele ntango bomonaki yango nga kuta na moni ona bino bakisi na bino ezosala boke kuna bolobi bosaki boyeba réaction bandi kuna na ngambo ya bapaya ezalaka penza nini tango bino bomoni boboyambelaki ndenge nini ezalaki mawa mpona bino to ezalaki esengo ya komona biloko ya boye maloba epai na bino tv penza na ngongo bandeko topromettre bino tokotanga bamessage na bino ya botie emission okende na kosila ndeko tambi na seki ntango lobi bakisi na bino soko moto akosi bato okozwa libala okobota bana bobengi ye prophète soko ne songi nzila mfumukusu kia muzana panda na ngola zeko loba makambo oyo zeko mona na bolobi kisi te
batangisa biso te ko reconnaître ba valeur na biso yango pasi ya kimpafita kutana kana ngona 1706 yango pasi fumu kimbango kutana kina ngona 1921 yango pasi fumu kuswa kutani nango lelo makambo yetango fumu kuswa zeko loba yango to utolo tout à l'heure bato balingi makambo ya nzambe ekokisama ndenge biblia ekokana na ba page te lelo Moïse akendeki pa pharaon lobi te eze makambo na oye salema te ba mamika kaka mpo ba kanga cerveau na moindo wana boze komona eloko wana eziki motati moto te mais représentation ya christianisme donc mama na bango nde atumbami mama na bango nde atumbami na eloko yo ezena ba bikeko soko ba diabulo yo bango batangisa bato soko ba zombie bango basalela bato ba filme boko za na likanisite ezena indice te keloko ezeko zika ezendako ya nzambe na bikeko yesingeli yango na makambo nyonso ekozalaka na kati d'abord eze site touristique ekotisaka mbongo koleka Tour Eiffel ndako nzambe ndeko ndombele fo quand même atako to balobi ke bato wana ozosepela na bango te tina ba niveau te wana ndako nzambe ese seka bato bakenda kozwa kimia so bazana ba kokoso to pe mikakatano bato bakoki kosalela ngo mbongo te même na kati ya biblia yesu kutu tanga moni ke bato bazosalela ndako temple nzambe bazosalela ngo mbongo apanzaka bato c'est tout à fait normal bino boko matine seka na te boloba ke bango basalela ngo kibombongo ndeko ndombele lisumo na moto ya boyi mbangu ya mboloko po ya kolia ka mboloko te mais akumba manesonga nzila fumukusu po ze kwebisa biso bosembo wana ze site touristique et kosalaka plus ou moins 14 millions par an et l'équipe Tour Eiffel 14 millions 14 millions par an bato bakendaka kaka kotala yango par rapport ya bokala nango ndenge umeli na ndenge batongela yango eze nango ndako te bato bakokendaka kuna mbonda ebeta akumama akenda soko azeko ya makolonese milai te site touristique ezeko kotisela ba français ba millions plus ou moins 14 millions par an mais à la grande surprise elimbisanga ndeko nanga tambitolo ba makambo yo mesa na bango ya kosalela misolo ediki epeli moto boni ba dirigeant africain babeli kizunguzungu kipelekese babandako kokendako compature na bango babandako sala ba vea misolo batindela bango esunga bango nanya diki wana moto ninya kufi na temple wana tango ekotisaka mbongo bango babimisa combien po basunga nango ba chrétien catholique ni sesika bazali faut bazana pasi na mutema to landaki ndeko na biso mongo azosala ko to déclaration abike il y a 2 semaines azalaki na kati ya cathédrale wana déjà osomona lokola eziki catholique ni sesika azali asana obligation na ya ko contribuer pour te cathédrale wana ko suko to ngamba ndeko ndomele na esika ko komona mabete fo mona kaka mabe yo so sur la montant que ba africaine bazana no ba catholique yambo baza ba africain pe baza pe ba catholique donc ozo ndima ke baza ba africain ndima ka pe baza ba catholique faut basunga etonga na bango ko tonga meke liboso ndeko ndombele ya mabe ko zala biblia moko pona maître biblia moko pona esclave coran moko pona maître coran mosusu pona maître coran mosusu pona esclave biblia mosusu pona maître biblia mosusu pona esclave tango ba catholique wana ya baindo bazeko kokufa na nzalawa bapesaka ba témoignage na lingaki na lala nzala frère kinganja yeyi asunginga na loso mafuta bana bale yango na ekokumisa nzambe wana na 14 millions oyo ekokotaka kuna na temple wana l'air dame bakosunga bango te tango ediki bakanisi bango baze ba catholique mais pas ina biso awa na mbuba na Congo central citerne ya carburant etumbaka bato te France asalaka nini bandimia catholique bandimia catholique balaka te mais la 90% bato batikaka wana ba catholique te na Goma citerne mosusu etumbaka bato ba catholique église catholique esalaka nini soko telelo ba école la plus chère na mboka oyo catholique ba hôpital le plus cher na mboka oyo catholique boni ba petit peuple ba indo tango ko ikune pa ya maître te inconscience motu ya masolo na biso inconscience peuple congolais a fongola miso chef de l'état état de droit bobambi na bino ba madofolo yezena na bambanzila mais madofolo yezena ba cerveau ya bato yango nde motu ya po motu azena madofolo na cerveau
ata bobongisi ka niveau wana akoya kobwaka soko lisusu ekunde na ye na kati po madofolo eleki bobanda na ino na investir dans l'homme o ezalaka regret ya chef sortant le président Kabila Lobaki regret na ye ya makasi akokite ko transformer l'homme congolais yango wana elelisaka Mobutu. J'ai été trahi par mes propres collaborateurs. Zairianisation bango bakomaki na ba bureau bakoda bato Mobutu nde babanda te. Premier bureau, deuxième bureau, so quand c'est ba bureau ya mosala nzo kande ba goligoso omoni. Donc conscience ya bato ba message ya bandeko batindi et kozala par respect mutatie crédit na ye a commis message mbote ndeko tambi nazolanda émission na bino na sepeli makasi na ndeko Ndombele analyse nini akoki kosala kolanda ndeko okomi na nazoko kotanga kuna message na ote toleka message mususu bayindo totelema lelo ezali deuxième fois na landa yango na sepeli vraiment na makanisi ya ndeko oyo azolobelela pona ye sikoyo toloba nini pape asili to ndenge nini ndeko Serge depuis commune Lingwala ndeko Serge pona ye na ndenge bolakisi babilili wana nto et ça fait papoter to ndenge nini te ndeko atuni pona ngai ndeko Ndombele botale te mpo ya ye moko papa yebika shiri nda ye kofukama bongo ndeko Ndombele moto abengaki ye moko papa yebika shiri akomi na suka aluka ata ko réparer aluka ata ko metango baka ko senga pardon wa ndeko mopandisango tiaka ba element wana bato balingi mingi kotala bibelu ya basi na etando bato bazeko niku na loketo yango nde préoccupation te to bamba na ino madofolo wana totanga batesto bandeko ndeko Ndombele koki koloba nini kolandela maezo leka na Soudan lelo bandeko tozotanga batesto émission eza en direct ndenge ozobenga bomo totanga batesto ekozala te okoki koloba nini na makambo ezoleka na Soudan président en place epai wana asalaki 30 ans dictature yango wana pe akangami lelo asuki wapi ngai mama Élysée depuis commune Lema wana maman na so Élysée par rapport au ngozolo ba ke dirigeant africain dictature ça pas na bango te ba za ba dictateur te mais ya lobi ke un président Soudan oyo 30 ans peuple lingaki te mais nganzama ki kaka konzaki mboka selo makanisi na ye na ndenge mabe lelo isuki lele wapi maman na so Élysée azolanda biso na ngomba oyo malobe pa ina bino matondo maman na biso Élysée Paul Biya na Cameroun asali mbula boni wana kuna baze koloba te Paul Biya asali mbula boni 7e mandat na ye yango yo wana ezendambo dictature ezete azena ino enfant docile azena ino enfant docile yango wana basimbi ete mokolo mondela koloba kaka dictature peuple camerounais ba reproduire yango ba amplifier yango donc makambo so le kapena Cameroun n'est pas Paul Biya mais na lobby Paul Biya azeko se représenter kaka na pouvoir te azeko demeurer ko sala mokonzi lelo 7 mandats banda zo pouvoir banda zo pouvoir wana zema beta ze dictateur te po mindele balingi enano soko mindele balembi e mokolo mondela koloba kaka Paul Biya dictateur ba esclave ya ye mindele o bazena Cameroun babandi ko répéter mondela lobi oyebaka ke eloko moko elekawa kalate information à la portée de tout le monde na Congo Brazzaville président Denis Sassou Nguesso beta mandoki na président Eli na voya ba urne démocratiquement peuple a kaponi lisuba mokonzi na bango mais président Sassou Nguesso beta yeba obi te alongola na pouvoir ngwanzama communauté internationale ba koma baba monoko batia kadena nanya koloba eleki a ovi aussi de tous moto koloba zete mponi ba intérêt lisuba simbaka pétrole elf intérêt na bango balobi oyo fo lungwa fo mona même ba élection yetokendaka ko sala ezalaka na importance c'était zenantina ya peuple était soko bango balingi nde bazalisi mais oyo tango mosusu lokwa babandi ofukama lokwa bandako na bango bamesa na bango yeba kotekela ke bandi kodika topusani na tango mosusu ndeko Ndombele toko bokotanga ba message pamba te ba ekomi penza ebele ndeko tambi kokata ndeko Ndombele te azopesa ba makanisi moko ya malamu likambo ya Sassou Nguesso président Kabila communauté internationale etelemelaka ye mpona kobriguer 3e mandat kasi Sassou Nguesso asalango na bopete à l'époque président ya France ezalaki François Hollande atikala ta koloba eloko moko te ndeko Ndombele amekana kointerpréter ngai ndeko Gires depuis Luanda ndeko Gires alobi ke président Kabila na 3e mandat na ye alingaka meka briguer yango
mokili telemenaki mais Sassou Nguesso voisin na en face awa ye après on a beau péter kanga kutu na opposant alors de condomé les commentaires no ciel kamone ko za na wana matondo rapidement ndeko na ngai président Kabila alobaka ta ko briguer 3e mandat makanisi na bango ndeko ze ko tala longi ya moto yo salarié makanisi abandaki ko la ka respecter constitution maloba na ye moto ko prouver le contraire azete bango nde na longi na ye bakanisela ye ndeko ngwanda na poto tata mokolo nde ngwana pesa ba assurance soit disant ye moto asinip na tango mobutu azena ba source information makosa grande partie ya mokilo bazai kolanda ye président Kabila sombi mandoki président Kabila successeur ya propre continuité na ye et salemate mais bango population tango yoki lisolo ya Braza ba Brazzaville bazai conscient te bango kuna balobaka président Edouard dos Santos azai ko nyokolo bato balongo liye batse Joao Lourenço lelo dollar ezaki na 10 000 kwanza lelo soko 45 000 kwanza élection baponaki kumbeli bango malheur te Afrique ze pion ya dame mondela ze ko beta ndenga lingi aze ko tindika pion oyo ya lingi tango lingi yango tolobi to twa conscience na ba dirigeant na biso bazwa conscience bayeba ke bakoluka bolamu ya Afrika te na kokenda pa ya mondele ye moto akangaka biso kadena na monoko ye moto atekaka biso lokwa nkoni akozana mawana biso te akozana mawana sote ndeko ndombele par rapport ya kani na ozana ndeko moko atindi message awa lobi yusote ya bato me basina mabe bango na église bayebi ke babiloko ba sepelaka na yango te ezali idolâtrie mais bino ba ya nzambe bozote ya bato balanda makambo ya bokoko tala basina mabe kaka bino bozotambola na yango eza ndeko Violette depuis commune ya Bumbu ndeko Violette depuis commune ya Bumbu ndeko Violette na habité soko Violette ya kombo ya robe to ya nini bolimbisi mais bo pesaka moi kombo na bino et ça la moi bien omoni tango bolobi eloko ye eze na ba démon bokomona ba démon ya malamu na temple wana soit disant nzambe euti kozika soko tokobeta nkota yoko na bandeko ya régie wana na kane na ngana ti ya kimpafita tango bolobi eze idolâtrie bino botanga mingi koleka biso idolâtrie eze kolingana bolingo aimer avec passion yango na balobi ko idolâtre quelque chose bato batanga koleka biso basé na ba dictionnaire bakenda batala oyo na tina nzete yango moko nzete ze bolem elembo ya bonkumu wana ya kimpafita ya na biso oyo azalaki honoré na chef de l'état le président sortant lobi le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple tango bato wana bakotambolaka nuit jour na chaînette soko chapelet na kingo bible koma solo alipeka bakitaka na yango te atia bible na masasa mbaboye mokolo yonso eze ko idolâtre te eze idolâtrie te balobaka makambo mosusu bazali ko maîtriser yango te bino bozolo ba église mais église ba biloko ba symbole ba biloko église telemelaka yango église wana mais to songa nano soko na 74 na ayo na mokomitu na kanzembo ya verkiski ke mwangana balongoli bikeko ya baindo bango ba remplacer bikeko na bango tango bato bakokumisaka mama Maria bayebi Maria nani na ekeko te tango bato bakumisaka Yesu bayebi Yesu na ekeko te mwasi ya Yesu bayebi na ekeko te bana ya Yesu bayebi bango na ekeko te c'est-à-dire yonso oyo catholique asali na mokili oyo asali yango na bikeko ezena eloko te catholique akoliseli foi ya bato soko bikeko te wana bazali komona eze bikeko dans l'air d'âme na France bikeko wana na ebite bazali ba angelou bazali ba démon to bazali ba nini mona na kati ya Notre Dame eziki na moto mais tango balingi idolâtrie batala nanu bokonzi yango ezali ko symboliser te christianisme ezem bokonzi ya makila yango détruire Afrique tala wana azali ngombe azali cheval azali dragon azali nini mais alaki na temple wana o ezali le plus visité na France hein tango bozali koloba nzete kane ya ndeko ndombele idolâtrie botala na ino banyama wana biloko wana ezali ba angelou toni mais ezalaki na kati ya temple ya monene ya France mama ya christianisme non maman ya christianisme ndeko ndombele toyambi 74 messages de kokotanga yango te sans compter bappel malgré zo reflet to komi bina na suka émission na biso ndeko ndombele ebele ya bato balandaki bino to promettre bino si tout va bien fumukusu tokozala na bango na émission ya lundi oyo kozala na pokwa tokolobela si tribalisme o lelo na kati ya mboka na biso ezoloba mbena makasi ndeko ndombele ebele ya bandeko za kuto bandeko mosusu batiki ba message bakosenga numéro na téléphone liloba ya soka mpona émission mokolo mwa lelo mpe bokopesa mpe
numéro na bino ya téléphone ebele ya bato balandaki bino bozana posa ba continuer ko tuna mituna po te boko ko la bango malobe pa ina bino ndeko matondo ndeko tambi matondo na bandeko banso bajoili bakuya kolanda biso matondo lisusu na nesongi nzila mfumu kusukia mzana panda na ngola ponini te banengwa kialaki pe bangunza yonso ya religion africaine boko ba mosala c'est vrai tumbaye c'est facile te tokuti peuple ya zododo tokuti peuple oyo akolekisaka mpongi na ye na boîte de nuit donc nesongi nzila tâche na bino akokoba misala ya 1921 et c'est facile te tolobeli lelo na manaka na biso ata ko tango ekozalaka mokuse soko ezalaki émission ya impuissance sexuelle et bandi 21h te 5h balobelaka kaka ndenge nini mobali akokia koma punda likolo ya moto c'est ça wana ezeko lekawa na miso ya bato yonso c'est normal émission ekozeko éveiller conscience ya bato soko bobandi bandeko ya régie babeti mesa ta 2 minutes bo conclure ingeta etando ezengonga bango petango balekaka na boniauli wana ezalaka bene etando tozwa conscience biso baindo tozwa conscience toyeba bolamo na biso kouta na loposo pembe te ba dirigeant na biso to éduquer mitu ya bato système éducatif pépinière na biso bana na biso na etelo bazé ko tanga nini ne bandeli wana sika babandi ba oyo balekaki wana te na licence bango wana ba corrupteur bango wana ba corrompi bongo oyo bakoya lobi mosani bakosala corruption soko tolingi tolite pona corruption to banda na ino na kobongisa bana wana to changer système éducatif robine songia nzila bana wana ba bongolo lolenge ya kotanga po lelo na mboka yepoza la mayele fo manyola français te biso bande kondombele to ze mayele me yankota na biso na français ko jwanga te pe na koya nanga te na France pe na koya te po ba français nyonso pe ba mona RDC te donc ba congolais nyonso pe ba koya na bango français te metolobi bato bazala ba conscient bayeba to ze ko luka nini mondela tomboka ki mingi makasi na président Kabila Kabange po nini code minier esika mondela yini biso peuple to linga président yelelo gouvernement bobima to yebe ko zala facile te po fondation na bino eze oyo wana numéro ya téléphone ndeko ndombele bele ya bato balandaki ba osana posa na soki émission po ba message to koma awa ba osana posa ba continuer ko benga ko tuna bino numéro na bino ya téléphone matondo na bandeko yonso balingi ko jwa to bakanisi ko benga biso babengi biso na plus 243 89 86 222 07 bobandela plus 243 89 86 222 07 wanande bozwi ndeko ndombele mpo ya mayematali lobiko ya loposo moindo matondo mingi na bino bandeko balandi bozalaki penze bele kaka ndenge tolobaki na bandele émission na biso ke émission à chaque fois moto alandaka ngo azaka toujours na un plus o abakisamaka eza na ba message na bino ebele ba téléspectateurs botindi ebele penze ebele botindi awawa misusu balobi ke mbala liboso balanda émission mais basepeli vraiment na barakima ndeko ndombele nega ka émission aussi la po émission en direct kaka ndenge aussi la boye benga ndeko ndombele ba numéro o po bosolo wana na 089 86 22 207 089 86 22 207 089 86 22 207 on est numéro de Ndombele soko bengi boka ningi biso si la boye boko solo wana bango tata mama emeka ko interpeller biso temele le zaki inconscience pa ya bayindo botala lelo ba ki mande ko Ndombele pesi soki mundela j'ai problème biso bayindo na ba président na biso bakota ke loko wana mundele moko soka kufi na ba dirigeant na biso bakendaka ko kabola maona bango mais biso awa bota makameleki na Kivu to kufi combien botala na muba awa bato bakufa combien ba mindele lobelaka bango eloko te tata mama meka ko interpeller biso to ko continuer wapi ko za garçon de course ba mindele moto nyonso a sepe une émission lundi to promettre nous de rozana fumukusu ke muzala pana nangola elongona ndeko Ndombele na émission lundi si tout va bien on nous salinga kota na kota une émission ba inde totele mabenga ndeko tambi na plus 243 82 319 22 25 so lingo benga ndeko Ndombele benga ye na plus 243 89 86 22 207 89 86 22 207 Kimi nzame ko bozana bino to kuta na poso ezali ko ya. Loposo windo to bundela